Waouh, waouh. En tout cas, Nzamba Pesibiso, artiste, ya Mayele, ya Boania, ya Malonga au fait. Communauté Nabiso, nous avons cette grâce, nous avons vraiment cette grâce que d'autres personnes n'ont pas. Comment la Makambo Belle Vie qu'on dit à Sali, c'est vraiment une grâce. Comment ne pas protéger cette grâce? Comment ne pas la protéger? Comment ne pas prier pour elle? Comment ne pas la soutenir? Comment na makambo ya sali botala kaka maramningeleki malgré babitumba gauche à droite, malgré ba matanga eye à gauche à droite, mais projet Oyo et Kokisami na kombo na Yesu. Moi personnellement, en tant que youtubeuse, en tant que personnalité publique, en tant que influenceuse, je suis venue juste dire bravo à l'artiste. Parce que likambo ya sali atombolika ba artiste nyons en général. Atombolika ba artiste nyons en général. Likambo ya sali mokili mobimbe yo kiango. Ba communauté nyons yo kiango. Non, Belle Vie qu'on dit, la poutine de l'écriture. Moi, j'aime bien l'appeler la queen de l'écriture. Parce que, awa, ezali kambo ya ba queen na ba king, talakaka, ba middle ya ba queen. Ba vidéo ya ba queen, ezala n'importe comment te. Ba projet ya ba queen, ezala n'importe comment te. Alors, la queen Belle Vie qu'on dit, la queen de l'écriture. Félicitations à toi, t'es la meilleure. T'es la meilleure. T'as vraiment une tête bien faite. Et moi, je t'apprécie énormément pour tout ce que tu fais. Na oyozo sala pona ba artiste ba ndeko na o ba collègue na o parce que eloko saliwana et tomboli musala na bino makasi. Et pesi sous visibilité makasi na ba ninga na o. God bless. Avance comme ça, comme toi-même tu as dit dans une vidéo, Makambouya pas bandi, Mahamwa vrai et bandi. Nous serons là pour t'accompagner. Que Dieu te bénisse. Samba lelo. Si la bisa il faut samba lelo pena on analyse à Kovodo il faut samba. La begi président Ilombe aye wana balobi papa maele. Et babiton tout le monde a présent Ilombe, tout talibano abimisi, tout taliba papa Alain, tout taliba pechanga, tout taliba Belle Vie Kandila patrona, tout taliba Sherika Tumba. En tout cas, soki to lobito banda kotanga bano ba leki wana ba décor ilonga, en tout cas on sent que bana moya mitu. Presque belé au bazan nzodi ba mani biasi biasi, baza bato ba lekane pa papa Ilombe. Papa Ilombe baza muto to ko bwa ke ba fleur ko abimisi le biso ba star ya minene. Et bien, les gens qui étaient dans la bande, papa Ilombe, mais eux, ils ont makambo, papa Ilombe. Pour place où ça qui makambo, ils ont quitté. Et papa Ilombe dans une makambo. En tout cas, même si les gens ont samba na plateau, na rapena makasi, vous pouvez quitter avant d'annoncer. En tout cas, vous avez observé JHDP, ça JAME là, et qui tient dans mon thème. En tout cas, la bien que papa Ilombe na respect surtout, wana koko na biso, koko na biso famille, bota poto respect ta kaye pena. Mon toi ça la biso maman na biso Belle Vie Kandila patron na pour la éducation est bien. En tout cas, il faut tout faire caméra papa. En tout cas, la PC au beauté, la PC président Bordeaux. Président Bordeaux. Président Bordeaux, la PC au beauté. En tout cas, président il pose qui tout va dans l'an. Oh, mais bon, dans le bas, c'est important. Tout le monde a l'élo oyo mutabimi place moko boé dans la zui makambu akomi ko wangana. Akomi ko wangana. Mams. Pour le long Kovodo, on a bien un mamsta film et on a dit pour soit tourné. Mamsta ebe la kwa iba président Ilombe. Na ebe la kwa muninga ya pechanga. Pour moi la bonne na mamsta place pour sauter. Ne mamsta do sa vidéo ki ngai papa na ata bino bato bozo soutenir bozo ba wana. Bino bato bozo soutenir ba bêtise. Bo soutenir ba bêtise ne bo soutenaka. Mutu nyonso tout ça na pas soutenir bêtise. Ya mo mona ke ya mo ni mutu soka zala bandenge na ye na bano aboti ba Holanda Michou lelo ça l'émission lo bakengane na vandi boye muta bimisa ngai za dina nate nga muta bimisa ngai za mutu intel Michou e wa lokuta fi wa lokuta fi wa lokuta
Po sila lelo azwa yo commission na ba rando ndeka commission bongo amonela ki wapi. Amonela ki wapi. Michou théâtre oyo bando ba depa dinana. Biso tout oyebi ke dinana la si abimisi Michou lelo soko komi Michou za pona dinana. Tellement que si y a ça la monnaie de grande et na binana avec aux voyous Michou à tirer place wana yo pour la qui monter mama bé déjà pour ça là kana go ba kamaye pour biso koto bo finga so bazoba mais ba analyse la tout ça là que ça rappelle un bateau batanga to les grana bino bateau bozui diplôme to les grana bino bateau ba coller bino ba lati bino ba toge na ba analyse na biso mitu etambola mais on ngala lo ba nini pour bato ba yoka message. Na yebi ke bato ba olanda message ba otila na commentaire be ba ope ya ofinga to mesana Michou lelo opoto ba Michou to ibako pa dinana ti sila zoyo zaka na ndako na bino to lala rapongi si la monique Michou mo ba longwe pa dinana ifana zoye pour moi rendre compte guerre et compte ya mo kenda ka bongo lelo to yebi biso moninga ye na ndinga mabete présent présent bodo na ndinga mabete parce que ko yeba sila iba présent bodote. Natike ko ibasi la joie na groupe à présent bodoté. Groupe à présent bodo na badai kotala yango. Parce que zoli kana digital Mais bozo yo ka référence. Na badai ko landa groupe wana na digital. Natike ko na sila te. So na moni sila na ba tableau, ezalo ka ndenge ba benga ka batunyo surtout ne marela na zali système ke soki azana kusa pesha na ko jouer dina na ko jouer mutu ba ko jouer arde ko benga. Mais na mona ke mutu oyo abandi kuna to mona tebiso nyo surtout motika ka moko sarapo lokuté ça la rabino nini ba maman lokuté ça rabino nini pe ba journaliste no ba solo ba ke si la boza la papa afinga kate mo papa nini olinga kaza mwana boti mwana bimisi mwana lelo mwana wana bando baza pembe na yeba ko finga ye papa wana papa nini ondima président ba fa na eka boye abimisi sila na motema malamu abimisi sila na kimotema kibo papa lelo to moni sila asali foyer na yemo boye ba finga ka papa elombe ba sokola ka papa elombe oyo aza papa bibi na nzela na ye to mgoni de to mona ki ba pesha love nyaso to passe ba finga papa elombe ou bien famille botani ba finga papa elombe pona nini saka ke ba baku de ba finga ka papa elombe mams to zonga na nusima de papa on pas linga ka on que ba fumwela ka ba porte de pas de copecho principal pour silos à la sila lelo papa wana komi longo kosakana lelo papa wana petit vidéo na yo na bato batanga ba monyongoza kibuzo ba ki mwana muke oui président bono beaucoup misa eta ke président est-ce na ina beaucoup tanaka est-ce vous na ina makaba ina ngombe mena biso na monde YouTube. Dans le monde YouTube, soit tout le papa Bimisa, c'est papa Elombe. C'est papa Elombe. C'est papa Elombe, mais Bimisa, si la bisalo. Papa Elombe, biso tout le monde en antenne A. Biso tout le monde en antenne A. Parce que on a sur les bandits, tout la sila, tout la péchant, tout la belle vie, tout la maman Léa Ndaya. En tout cas, papa Elombe, pena informé, pena bana, pena senti, bana na ye pena. Mais na bana nye, surtout dans le papa Elombe, son les asila. Et si là, comment ça s'appelle le Sony bana na yo ba finga papa elombe yo moko kitsa papa elombe après wana se perfection ni yo zo papa elombe zo msela yo dina na okuta le kana pas présent Caleb ma respecter papa elombe a respecter papa elombe ota la ki papa mais yo le connaissa yo te ah yo moni la vie to yebaka tant aux autres bana moto tant au sang moto mabe oyi bateke lobby moto ango elo na osala yaya kolisa bana kitoko sila bisalo kolisa bana kitoko lelo ezala teke place dans qui on dit ba de ko kanga biso bo oui que la comment sentir dans la liberté va comment sentir bien tout le monde a moi pas nani tout le monde a moi pas nani lelo yo Michou le kana yo pe boyi na yo pe kando sala gidina na so pe lelo ngwe SB o sala ngwe silati e bien monter bato ba rezonaka même ataye mo sila bisalo nenga vandi wana so atali loko yo sali aloba kete mono pe na fona za kinge na ye pokomo muto nga basa zwa ye awanga ni kwa pesa ngalo kumu seke mkope ngai pe na osala wana te lokumu wana ekepa mutu mususu. Le coup, on est qui pas moto mususu.
ya to lobaka na bino tant ozo ndima charge moko boye yeba kopesa entourage na yo litoi yeba koyoka entourage na yo kozala ka teke fina sala eloko boye na kende eloko boye na bimisa eloko boye na baluka boye te bongo te lelo papa lo basa rasoka yoko tourner na Belle Vie TV papa lo basa na esengo o senti que esengo moko boye papa lo beso ki effectivement akuta na péché na zoka esengo auta la black na ya zawana auta na péché na ya zawana o senti que papa tika na esengo moko tulami asekani na ba catégorie nyo surtout na ba ndenge nyo surtout na ba niveau ya ndenge tout tant to lobi tout ya tout. Tout, il y a tout. Surtout qui est de wapi. La mode n'a pas théâtre. Tout qui est de wapi. Et yo mi dana et ce n'est pas la makobo sana ma sala. Même ça soit présenté bien bien. Yo mi dabe yo et ce mané kota la sila wapi. Oye ba sila. Au monde là yo wapi. Au monde là yo wapi. Tant bon ça va analyse na bino faut boye ba kake. Au monde et donc bon makabino na nini ki. Oyo kili kambama oyo gangi. Tellement que biso ba to resonaka na omotala na musala analyse. Na yeba ki na tena. Na yeba ki papa elombe. Après papa elombe na yeba souci la place sauter. C'est kaza moi la papa elombe. Na yebi ke ne papa elombe ba ne ko kumisa. Leva ne ko tambola na peshaka. De peshaka ba ne ko no. Ostike o sala analyse ozo yeba makambo zo bimisa. Bino boye ba suma ba bisate o kuma mona kwa kuganga de ko jouer. Ko ganga de ces émissions. Papa bogangi ne suka pe boye ba makambo lo bati. Il faut ça analyse ba batali ba oyeba analyse wa sali ne ka kena mo ikambo ne ka bimisi boye ça na raison te place il fallait que de boye po ça la boye na fi ba kena na likambo bongo maintenant que bino bolinga ka ko ganga o kuma o mona champion biso to ganga ate to balance to lo bakanase papa lo baza mto ko respecter na mboka oyo papa lo baza mto ko honorer na mboka oyo asali bino to mozangi pa pembela papa lobe akangela ki bino motema te papa lobe tia mukangela mutu motema te papa lobe tia na bino kabwe afungela bino ba porte papa lobe so tali pesa pesa sila rôle o senti que fimo principal yé to na principal yé alongwe pa sila ake pa péché na ndenge moko Belle Vie o senti que papa moko ba de kolinga sankisa bino bono za moko baziza bango baziza bango na ba vandisa ko jouer ka salade. Ba maman moseka grâce à nani ba maman kalunga ou tu abanda carrière na bango metant ba yena simba o senti que tous les lots bazana respect à papa wana pour la nini kaka mutu moko respect papa ezala raté kaka mutu moko mo sakana kumba papa elombe kaka mutu moko mo muna papa elombe lokwa muninga na yo kaka mutu moko ya omoni lelo ya kilelo oyo makambo osa ezala lisuti. Le papa lobe a informé ban ebele le papa loba fungwela ki maboko e baba na nyo surtout le papa loba laksa ki bino to basila ki boza bana na ngai il faut na pesa bino ba gokile ba bino o ezaki ke so leki na tête afa ba mona ko leki na tête mais comment le lobi loba na mbo koma ka ke poli bato ba comment manquer papa et lobe ka bana na bino ka ba entourage na bino bato ba sa pembe na bino et lo nini imagine ni betinga ko voler na bandi boy maman Marlène na wanga na kai na bana théâtre maman Marlène mais maman Marlène de salate na kota ntonzini mutasana kota ntonzini lelo o eza papa Serge mais so mina banda parcours na ba kana lika pa Marlène maman Marlène l'autre quoi lina nga pe mingi mais bino lo kwa neza la raté bino kaka ki motema mabe ya sala kiboy ngana kenda kiboy ya balola kiboy ngakutina benda bino eloko kaya kuana eloko eboma batu ki motema mabe oye koti na théâtre kilelo ki motema mabe oye koti na théâtre kilelo surtout kaka na ngambu ya sila batu bakoti ki motema mabe ope muta ko boma na muta ko sala pe mutu mabe muta na facilité pe otuba mutu likambo pourtant ça facilité déjà on likala batu ba finga papier lombe oyebi ke bana na yo oyebi ke na ko fana pe wemida ese goti ka finga papier lombe wana papa ba misinga so bo finga ba collègue nanga pour ça tini ba finga ba Belle Vie lo ben l'autre pour dans ndenge ya mutu so tini ba finga péché na to mo l'autre so
tu vas finir mon tunnel surtout c'est non choix na yo capacité na yo tout le monde n'est ma bête mais papa est l'embêté moi respect la papa wana o afungwe la ka ba porte respect na olibisi respect la papa o afungwe la ka ba porte respect la papa o asali pe lelo po yo pe parmi ba kombo ezotangama ozala ya tant botanga na ba ina bimisa binote lelo mama ni biasi lelo so azakika na ina ngeke comme ça mama ni ndenga za mama ni te lelo to moni mwana mama ni lelo alongwe ils ont YouTube n'est que commissaire so ba toni parcours na YouTube ba ba belle vie on ba belle vie tu so ki ko papa o après ça quoi à la savoir na ina ndenge zalaka na muto abimission na réseaux sociaux na muto abimission na monde entier antenne abo muto to yeba yo OK ko comparer yabo ya on a la possibilité de défier abakoka bokende na chaîne ya Wezaro Bodo bobimisi na ba film aussi la tourna kuna o ya bakisa ke ya mwana ye pona limite ke mwana ndako akoki retourner ebele mona ndako retourner papa pelombe ça il faut bana non le papa na ina ndako papa na ye ya homoni ba to se kamina ya homoni eloko o ikmo niki la batu kwa nini ki boyeba makambo salati makambo sa boyeba te makambo sa boyeba te papa le bava na eka ba di ofinga ye papa le bava na eka ba di botola ye papa le bava na eka quand même ya to sala batu boyeba kande nini ya osaka na batu kimotema malamu idaka kimotema malamu isungaka lelo belle vie azaka na respect à papa lombe ba péchaka bazaka na respect à papa lombe ba copine yo ba twenten nyo surtout ba mama ziza ye ba mama moseka hein bazaka na respect à papa mais pourquoi pas kana SB respect à papa ezala raté pourquoi moi manquer papa lombe pourquoi ça papa lombe lo quoi moi au moins jouer et lo wa usakana so mo le bo final life no yo lombe so kitina no vandawa lo quoi moi na moi moké le quoi moi na moi moké et lombe le quoi moi na moi moké bobe ka papa lombe pe et lombe yaka et lombe kende boy et lombe sala boy bobo sana ke muto bo benga bongo a papa à la famille nae à la bana nae et donc on est soit qui était donc on est blessé qui était car papa lombe pas si la harmonie qui ça si ba vidéo wana ya on a vu ça bino papa ça papa ko tika yo salo sali so ka bien presque ka des réponses et troublé yo et donc ça ici la bongo tellement que papa lombe a tchaka ye lisusu te alongola ye pena na liste ya bana na liste pena ya bana papa lomba longola ye na liste pena les papa lomba vandi pena boy si la belle vie pechanga alongola c'est possible pour papa lomba considérer la réalité voilà par exemple la petite information papa lomba pena na mutu na tsara te ki na zana mona mo si la savelle musala azaka actrice na ngabo na alongola na ye alongola pena zana mona mutu te azaka na ngote azaka na ngote on est raqueté moi na zaka na ya longo a banda ko sala papa lomba considérer que ba de kana groupe na ite ko sala pété tala sko imaginer muta koma na niveau a bongo muta koma na niveau ya ko raisonner bongo kero kwa yo na ye ayeba ka ote na vie yo ko yeba ka ite na vie lo kwa boyeba na ka te so kara wana yango ça si maps vidéo maps et ça la yo ki pas cité tant bato na yo ba finga ka papa elombe et choka papa elombe a ota la télévision ba otindele ba lien a ota la kara si la moko o ngala fongola wa maboko lelo bana oyo si la boyiko benga akoyi koloba na bango botika ko finga papa elombe za président nanga aza papa nanga so lelo ngala za boy otika koloba te pe ba onyo soto bwa ka ba natindelo mutu entel ça ti ba finga papa elombe otindanga bango so les gars moi ya papa elombe ko so makasi mo pour la nini bon papa elombe lelo considération ezate bon papa elombe la bito considération de la capa belle fille et pas pechanga ba ziza na ye ba maman moseka na ye ba maman en tout cas ba maman ani bien si na ye mais papa elombe sali obi kinga moti na ontanga bano papa elombe lelo asali po ba ye bana te mais bo mi terme be
ti bo finga ka papa wana ba mi terre mabe ti bo kiti sa ka papa wana na o papa wana o sala na o papa wana zo sala na o papa wana o sala boko koma na degré ki monter mabe bo kwa ya ki monter mabe bo ko na ni bobo sa na kalikamu bala moko bo ko na ni pour lelo maman na biso so la maman na biso grâce à papa no beto beti la kata maboko kino beta maboko te ale lo ngwa le beyo zo misho o sale biso ba otu na o ba otu no bena obima wapi e pasila misho même pasila te tozo ngala mo batu lo to lo parce qu'on a sait pour nga lo ba na sait yo bi même pasila tuka mokili banga pena mokili banga oyo kara ya papa elombe basila esusi la poani yana sa bino papa aloba mingi te papa so alobi acha yo musika na ye omoni eloko esali sila kwa sala video wana ya pasi papa elomba chaka ye lisusu te ne papa elomba a considérer belle vie pechanga ba mama moseka ba mama milo ba mama baba ziza obi tala na consulter papa elomba par exemple ta kara papa ni na kolinga mwana ya bimisi biso tout on est comme on a dit papa elomba so pesa sila ba principal boye na boye mais lelo yo si lo zone di papa elomba te tokeno musika te et papa na biso bodo ndenga banda koleka na digital bazonga na digital na bazonga ba film tu ya kala tout le monde pas si le tournate tout le monde pas so tournate oyo lobi ke ndako papa nanga batu oyeba ke loko te soki papa rock bodo azalaka papa na yo na ina eza YouTube te eza ba chaîne ba antenne ate pour ça ça la ina nous va na silo ya lelo te on va na pe sila tu ya sila ba banga ba yebo pété so lelo ba bazo occasion ya koyeba yo ko lekana na tila ya papa lombe afungwela ba porte oyo kuputa na peshanga pe motema malamu oyo kuputa na bato pe bazaki na balinga ki yo bafungwela ki yo porte ya on lelo papa lombe pe zaki fier na ye tanga bimisaka bana ya otala ki bana ngamba bimi o za la carrière na yo za la carrière na ye mais na bana nyoso tout muta choka ka papa elombe saka yo sila ezaka yo na entourage na yo tandeti mwana Michou ba poser yo question Michou na bibisa na vie o sila po ani ki moteur mabe ya ngambo ya mama e kumolanda na bino bana yo bazwa ka na rando adina nax Michou bazwa ka na rando adina na Michou bazwa ka na rando ya dina na tant batali koto kete dinana aloza Michou alongwe na ja Michou po guerre kota batembe tu ebela ko pa dinana tu ebela ko pa dinana oyeba na oyo zongse di dinana un jour zongse na oyebe oye moko pesila yango na zongse di papa elombe poko tala na groupe par exemple to mona zo pesila imposate na groupe wana oya bia papa na to mona ka sila bimana ne papa pelombe sila bani zonzing ne papa pelombe sila bani ko benga na zonzing papa pelombe sila voyage ka pembe na peshanga so ki peshanga zo kende wa obligé politique ki memela na pelier akende bakei oh biso to yebi ya mwana tant pe Belle Vie TV ko sala bote chaîne na Belle Vie TV to moni ba mutu bene ba dekone ba sopana kine ba okumisa yebi na motete na ye en tout cas mwana mokena motete na ye mwana mokena motete na ye to mona ne ba tombola ki Belle Vie amondo ba tomboli melelo pe c'est ça mun ndenge na ye atombola ka pe Belle Vie zo kumisa pe Belle Vie mwana mokena motete na ye mwana mokena ngenge na ye mwana mokena ba pouvoir na ye mwana mokena makambu na ye mwana moke melelo Belle Vie on pa kuma ofinga makaka ti lelo Belle Vie kuma ofinga makaka lelo Belle Vie kuma ofinga makaka Belle Vie comment finga endenge mo pe pesa ilomba lobi abaye na ye en tout cas si le sa pesa ilomba tsa opena musika akoka na ye makambo na ote akoka no ke politesse wana te abana na yo akoka na ye te a papa oyo aotala na bana nyonso tout to oyo se soni lokwa yo azate yanga ti musika yanga ti na ye na di badina na ye atika na ba peshanga na ye atika na ba Belle Vie na ye tala papa ilombe so ye na groupe Belle Vie ndenga azaka na esengo a mona ki bana na bazo no renga ti lelo
mais so baloli kana ngambu na okuna mafinga elombe yakawa elombe ya avocado kuta elombe oboye matam komoti tout mona teke ojeta live ne batwala ezanga sida kata wana za papa na ngai wana bosala ngote mais kanda ya papelo mwende lobisi yo ya na lobiti o papelo balobi ezaka mamungwa ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà eza pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozo lia. Biloko tozo lia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozo lia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison, biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays balobi non tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko sanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo oza na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé ezana prité santé ezana prité yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na banyeli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne Boutique la bébé Oh Kina sala mignonne Bokoli yango 0 Lobezala kina 10 52 Bokoli yango na 1
yango ozopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala bashose kaka mpona bavoiture te